l'évêque Abbé Cholé tangu alingo bimana cité de l'OIA ABC président de la République abio naina sengelo loba hotel président na posa bon reconnaître qu'il y a Rwanda et le Bamarape awa na Congo. Oh, président Pessier ni a ni o. Azaki vice-président. Donc ça dit à bête coup d'état et pas pasteur Bizimungu. Faut remplacer. À remplacer. Soit pas français baby kopoyo. Donc ça dit eza liwa mabwe France siko azu cop France abombiango. Parce que France a bien ndenge abiarimana akufa. Parce que abiarimana akufa kapo po abiarimana boya ki ko livrer Mobutu. RDC na Rwanda te tizara constitution moko. Et là ko esali désordre ezani. Tango sikoyo premier ministre ya Rwanda a prêté serment pendant donc 7 mois, 8 mois. Il y a 9 mois transition mobile, il y a intérim. Entre-temps, va violer la constitution. OK. Constitution en Rwanda et Sengageno, ndenge président a soit malade, soit à Koufi. Faut pas remettre le président Sénat à remplacer. Donc on comprend ndenge eza na Rwanda ndenge pe eza awa. Donc ça dit ba kamata sama lukonde ba chai wana. Au cas où Fachi a 8 mois malade oni allez sama lukonde. Donc ça dit biso na Rwanda toza même constitution donc on moni caméra a déjà audace à revendre la biso na parlement. Donc ça destituer Constant Mutamba. D'ailleurs tu na Kigali. Donc plan mort déjà préparé, organisé et planifié à partir de Kigali. Marama Constant. Solution zali congolais tout faut dans service il y a renseignement. Ouais wa tout faut amener na service parce que ndenge na Rwanda ezalaka mututu au tuno utu wa pour ndeta befo et comme. Mais bon ba mema bato est-ce bato na bango mutaye. Bonjour, bonsoir, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Moussapoli Télévision avec Babou de la capacité de la presse. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup à notre papa Michel Chako. Merci à tout le monde. Badeko Bodinarabi, Sobiso Bodinarabi, Nombo Kotine pour s'abonner, pour liker, pour partager. Tombez la vidéo, Bobo Sanate pour s'abonner, appuyer la cloche de notification, tindez la paix, moninga, ça la partage, tiquez la vidéo, commentaire, on a bien depuis ça rapide courage, tout ce qui a bien des sous, peine, on a bien des reproches, ça la rapide bien. Et les autres, tout ça, dans le parlement debout, à place tout sur la rana, il y a un boka pour pas m'embrouiller. Et les autres, on a bien trouvé tel cela Constant Mutamba, trouvé tel cela élection, où il fallait salama et salamité, trouvé tel solo, il y a Kagame, tu vois, il appelle sous les lots, mais quand on se la solo, moi, mon pied, mais tu vois, Kagame a zawapi, a zobé la réellement, a Koufi, a Zana Bomoïd. Donc, la rumeur est que tambola trop solango awa eza mambo ezoleka na mboka moye to bomba yango ezate to sola mambo eza ebele ya kosolola awa bolanda ngo ndenge botomé la vidéo na biso ba liboso yo kotala ngo mo côté partager tindela pe moninga e bosa biso vraiment bien tozana mo la mboka déjà boni mo la mboka. Oui, na ça très bien au empereur de l'IDP sur internet satellite le président parlement debout. Oui bi to bi sarabatu bato penda basimbi politique penda Congo ezaka biso parce que biso to botami to koli pe to kufara na politique ya omoni okita sur le terrain to panza penda tekenga na yo na ibite soki emituna no yoza neni et yanora eza yanga nde yango na merci mituna eza yanga yibi ya eza yo na ibite mo ya mboka makambo zo leka nini kitoko ka riba rumeur to sa nikolo Barimère Zotambola, Kagame Azana Bomoi, Kagame Azobela, Kagame Azate, Kagame tout ça, n'habite mais quand on éclaircit. Bon, on moni d'abord, on moni Congo, Tobo Sanarava. Na sepel ndemo okitia sur le terrain. Dans la tobi mana ba mutakalisation. OK. Totira maramoho innocent na reboté, ça c'est la bassesse. Ah. Masolonde yango. OK. Masolonde yango, ozolanda. Masolo ya mboka. Ya Paul Kagame bazoye baté avant tonga présent parlement debout et na lobana yo. Ne masikatenda, abetaki une semaine avant. Balanda Nema. Abi problème mo zo comme na Rwanda kalate. Abi ba oza problème mo Kagame déjà rodaye, ozaza escorté. Abi ba on même quelque part mais so ba boya connancer liwango avant. Ba na regeler temps. Donc ba même problème là 8 mois, 7 mois, le temps ba luka mutumo ba ça na intérim na yi. Le temps et après ba luka ndeni ba yebisa peuple ke asa kufati. Problème à Kagame akufa te et talibi sauté. Ata kufi que ce homme repose en désordre. Pourquoi on a besoin de moi? Au moins type point déjà va opérer 2 fois. Kagame déjà donc abotama na 57. On a besoin.
Au moins grâce à Parlement debout, na personne âge naï. À moi, on a 57. Moi, on a 57. Moi, 57. Donc, calculer à Rose, on a combien d'années? Et puis de ça, Kagame Nenga on a 94, 1994. Kagame, Paul Kagame d'abord, Azaki ministre de la Défense. Vous voyez, ministre de la Défense dans 94. Donc, en 2018, Kagame. Paul Kagame. En 2018, 2019, Azaki président de l'Union africaine. Ok. Donc, on a pas sa biographie à Kagame na Moutou. Dans l'an 2000, Azaki vice-président. Donc, ça dit, à bête coup d'État et pas pasteur Bizimungu. Pour remplacer. À remplacer. Soit les Français, baby, copoyo. Donc, ça dit, France, c'est quoi, a eu cop, France a bon biango. Parce que France, a eu une abiyarimana à Koufa. Parce que abiyarimana à Koufa, pour abiyarimana, boya qui ko livré Mobutu. Ok. Ndé abiyarimana Koufa. Parce que Somango et Betamawap, Narusha, la Tanzanie. Vous l'avez dit quoi, Pango? Donc, et puis, il y a une histoire. Au Moninga, na Congolais de père et de mère, et du sang et de terre. Donc, ça dit Congolais, Zaïrois, dans l'histoire, tout, et ça, tout. Il y a un Ozomona, Wanga, Totike, la Bateke, politique, Totike, la Union pour la démocratie et le progrès social, Bartiseke, donc l'IDP sensible. Parce que Kagame Ndenga Zawana, tant qu'on escorté en Allemagne, na Munich. Allemand moko lobi abi oh mais moi déjà Kagame ba continue à presque moribond. Parce que Thomas Gilbert un allemand a pessi flash. Ba tu ba bon mais oh té aza. Siko tangu Rwanda ba constater absence né à 15 jours. Holandi ba moko Rwanda moi ça donc Jeannette Kagame pour aza burundaise, aza tutsi burundaise. Ba moko abino bah moi, est-ce que James Kabarebe est en son ezali à prêter serment? Donc ça dit, moi si il y a Paul Kagame, non moi na Paul Kagame, bah qu'est-ce qu'on cercle n'a quoi James Kabarebe en raison surveillée parce que James Kabarebe peut à ça moi dire na Rwanda à Pesarapé. Vous l'avez dit parce que batu baboma penda Congo c'est James Kabarebe. Donc moto penda aïba document tout ya ANR, ya renseignement ya Congo. Na aucun institut géographie aïba tout. Donc documentation il y a Congo et que na Rwanda. C'est James Kabarebe. Arabi Congo na mutu. Avec 12 langues donc batango balobara balangue to Congo do bandemo na ba kamere luaka nyingine muyibi. Asawana ozi na no Ruberwa. Donc batango balangue to Congo OK ngano kutu bakolo mabele to diga deux langues. Même sous français ga na lingala to suliwa. Allez-y comprendre. So tant ban siècle James Kabarebe va permettre premier ministre à prêter serment. Ok, ça va permettre le premier ministre à prêter serment, va violer la constitution. Donc, dans ce pays, il y a un Kolukanga, Baimbo Kabine Batu, Baimbo Kabine Batu, et Bozali Banda Boy Bango, RDC na Rwanda, qui est la constitution Moko. Et là, quand il s'agit des ordres, il s'agit. Tango Sikoyo, premier ministre de Rwanda a prêté serment pendant donc, 7 mois, 8 mois. Il y a un mois transition Moboué. Il y a intérim. Entre-temps, il va violer la constitution. Ok. Constitution en Rwanda et Sengageno, le président a soit malade, soit à Koufi. Il ne faut pas remettre le président Sénat à remplacer. Donc, on comprend que Ndenge est en Rwanda, Ndenge est en Awa. Donc, ça dit que Samalukon de Bachaïwana. Au cas où, Fachi a 8 mois malade, on est Samalukon. Donc, ça dit, Bissona Rwanda, tu as même constitution. Donc, on a caméra. Azo déjà audace à revendre la biso na parlement. Donc ça dit ba na carte caméra a kangi parlement, ba kangi cour. Donc ça dit ba kangi ba point moko stratégie pour na 2 ans au etikali Félix a tenter à changer constitution. Ah OK. Ah. Donc il y a un président Félix a été stopper élection au elingosa mana cour constitutionnelle a bloquer ngo déjà l'art et c'est tamboulagi. Donc ça ligne de bongo. Ah ba bloquer l'art et tambouli. Et ça veut dire facha di stop. Donc déjà, on a carte nini. Donc la caméra a kangi parlement, ba kangi cour conseil. Donc ça dit va bloquer 4 institutions pour Félix a soit moyen donc il a changé donc en 2028 à Simandela Kendi. Donc voilà la bango a quitté mata. Donc pour la bango baliso facha Kendi. OK ba deal auto signé na États-Unis. États-Unis a lobby bien. Ba corona ko signer kaka na moto yo. Oyo to accélérer ba mandat parce que les États-Unis ont déterminé il faut changer la constitution. Yango ndenge etotemi ngana yo soki to lobaka français to ye ko la sous anglais parce que constitution ndenge toza ko changer ngo boye toza ba français donc to ba français en anglais na kata constitution il y a déjà ils sont comment
so ba carton tout ba caméra siko ba yebi yango siko ke bato yo ba évidemment ba yebi salama yango moni eloko caméra betaki pona Constant Mutamba des alors mon coup ya Rwanda donc ça dit qu'on destitue Constant Mutamba d'ailleurs tina Kigali donc plan mort déjà préparé organisé et planifié à partir à Kigali Marama Constant donc tango caméra akendaki Uganda nde place akendaki ko sa siko mbongo Kabila pesi mbongo ba non basa 4 ministres faut ba longwa ba 4 nani Constant Mutamba Mutali Boso Yami Balé Jean-Pierre Bemba Gombo azawana Yami Sassou Thérèse Kaikwamba azawana Yami ne Marcel Yaou donc bateau donc Félix faut 4 personnes bazala limogé donc c'est le Rwanda parce qu'on comprend que tant que balongoli Constant Mutamba imilité on a Rwanda basali feti basepeli au moins Mutali Boso a sepeli Francine Muyumba moi sona a tout rwandaise a tout qui a sepeli donc ça dit Francine Muyumba ba katangé ba commissaire katangaise mais a tout rwandaise donc azale qui a moi sia Kabila o ya rwandaise wana Francine Muyumba a tout rwandaise Mutami Balé a sepeli ministre na bango o ake États-Unis lelo toke lelo toke lelo makambeza vendredi mais toke lelo maman États-Unis déjà pour États-Unis baki souka le 27 donc baké déjà lelo donc un ministre paye à Rwanda à janvier accueilli toke parce que makambeza le 27 ba corps final to sisi makamba mo Congo et tomba minde ngwana entre temps sikoyo carte ngo ba betaki nde ngwana sikoyo tangu ministre rwandais wana a prêté serment Rwanda bazo vivera ndengwana na pasi pour Rwanda basali une semaine à férié nde bazaon donc depuis disparition à Paul Kagame parce que ba fêtera indépendance d'abord le 1er juillet Rwanda nde bazaon donc les Kigabo donc une semaine férié le 1er juillet une semaine kandengwana de l'entretemps siko belge donc c'est que mardi à le premier on est le rabo siko tango allemand na lobby batu ba négligeant siko journaliste moko belge il y a za proche ya Paul Kagame comme ne Glizer Thomas abi na regretter trop abi façon Kagame akomeli wana na koma akoki ko diriger sous mboka te donc akomi na boy c'est que le sambo qui m'a alobi façon na moneli Kagame ndenga komeli abi façon ndenga Kagame akomeli abi yango sala ke balongola Ali Bongo na Gabon voilà ce que belge abi yango sala ke Ali Bongo na Gabon longwa parce que même na classe totango scientifiquement parlant soit pédagogiquement parlant molakisi aroza ali sumorote molakisi aroza boyote wana Kagame siko normalement na loi face nini ola bacha mutu mususu donc kito matakolo siko journaliste na bi façon Kagame akomeli akokisi ko diriger te waso belge munde abi façon déjà zaona a diriger souté donc faut déjà Rwanda basala tout bacha de mutu mususu azwa kaka relève so ba Rwanda ne bazana bana azwi musoki mutu mususu bache mutu relève c'est que tu comprends des membres siko bagarre zo lingela parce que James Kabare bepe azo linga abenda ebonga mais siko ye aza a résidence surveillée olandi Rwanda bana 3 tribus bana ba Tutsi bana ba Hutu na ba Chua papigime siko ba Hutu balinga siko batela tamo boye ba revendiquer parce que élection dans 7 mois 8 mois so ba Hutu baza batabiari mana siko balinga bazonga so ba Tutsi baluka place nini ya kokende donc bango na bango siko ya to bi bagarre koti na Rwanda ko sakana te mbutu et que to pimela bango espace aérien faillite koti na Rwanda ko sakana te donc nzokande espace aérien no ele sakande mboka donc ba pays tout ba profiter biso na espace aérien tangu Félix Mukwa Tombolo Mukish Zubwa Bilumbu tangu a reconnaître siko que non valeur ya espace aérien to bloquer bango crise écotique na Rwanda ba pays belé crise écotique moyen rotation ya avion et ça la bien exacté donc place ba ça la même sous 2 heures du temps ba mettre à 5 heures du temps de vol 6 heures du temps perte à kérosène donc ba crise faillite écotique maman na Rwanda so ba réfugié na biso Rwanda beti biso ba réfugié na Kanai azu ba réfugié na akoti bango na Rwanda so assez rabi mais
na la bana bino ba Rwandais bozonga et pas na bino mais ndeni bomemi na ba Congolais asera bina pesi bino 48 heures bozonga ça ba réfugié ya Congo la Congo donc bato basali ki basali mélange na ba Congolais na ba Rwandais donc ba beti bisoko donc ba Congolais oyo makase silaki ba beti biso so ba kotisi biso na Rwanda par Fox so donc ba créer quand réfugié moko boye na Rwanda par la Fox et na ba Congolais pe basali OK États-Unis alobaki ti les 27 Rwandais moko te azala wana bo libérer territoire nde problème tokomi na rondi ngwana siko na mito Bintu Keita ayebisi nanga abinanga na yaki na solaki na yo pendant 6 heures du temps mais ozoyoka te oyo lettre suka na tindelo nanga bima avant vendredi baobeta yo nde ngwana donc bayebisi nanga bima avant vendredi olandi sikoyo mais moto azobela obima avant vendredi nanga bayebisi abima alobi place à okende ezate Bintu Keita atuni nanga alobi papa est-ce que ozalaka résident en Goma atuni 3 fois est-ce que ozalaka résident en Goma ote abi papa kasi ndengo yelaki nde pe kobimela soko oteki sasa zonga sasa soki ote Rwanda zonga Rwanda so oteki Zambie zonga c'est ça ndeni place nanga maile sili ya ngwana nazo bisa depuis que le Congo journaliste nanga maile sili nazo bisa 33 ans c'est ça 33 ans après ba Congolais 33 ans après Congo to komi lelo ba décider donc yango bomo lelo soki France abandi ko refouler ba Congolais na poto France to ko sunga yo bien parce que biso na osiko to komi mbunzu na conseil de sécurité France avandi nga na vandi sauf olobi oui nga lobi non débé ba yango sikoyo ba komi ko refouler ba Congolais na Allemagne Belgique France dose la pe binoso France a to moni et débordé et l'équipe excès biso pe to banda Congolais ba français yo ba kota pe avant 60 ans bazonga pende ngwana alors nazo bisayo na minto mukwa tombolo fachi beton moi maiwa kanyinda zubwa bilumbu ana ngola siko na minito ana ngola réunion eza siko eza Amérique Afrique réunion ana ngola agende banda tongo ana sikuna réunion eza kuna Amérique Afrique siko premier partenaire des États-Unis c'est la RDC. Dans RDC, donc Laurent Sabenga bi président okoki kozanga te pour réunion na eza inigma basé na bino. Donc ne fachi asa sokuna na Angola. Olandi eza na mito e bango to comme déjà e ba américain. Donc bala sima to bando beta mwanda mwa français mwanda mwa ba. Moi été to mélange kaka. Ba speak English. How are you doing? Eza ndengwana. Donc ndenge etoza boye politique à Congo eza dans la miab dans le calme. Chole na Eric Senga. Bazwaki makamuna bango palola ngonyos na édition bazwaki makamuna bango tangu to yambi bango biso ba to bi présent yambi batoyo yambi bango ono to yawa pona dialogue kaka même carte parce que dialogue na bango ezalaka feuille de route batambulaka nango o Kabila pesa bango pona Katumbi zonga Kabila zonga nanga zonga facha bibo dialogue ezali bo savali kambo nandimi dialogue mais Kabila zalate babaye oh nanga zalate Katumbi pasa nini azalate pa bango siko basala ba démarche pour la Kabila Katumbi nanga so facha bi bango wana bazalate mais na sengi siko na bino pe ba confession religieuse bo sanga na bino nyoso so talanga rando o ezalaka Pascal Évêque Mukula na choli na ebisi mais ba pas beta bakuta na siko fara donc simba te donc tana nous rendre ezalaka mukunda na choli na badodo kamba siko barando na tu na kimbangisi siko bango baliaka cop na bango siko bango ekeno bango baliaka bango bo sanga na bino nyonso abipo abi na elandelaka bino etalaka mutu moko na elike fachi ache ba osinga singa na kingo contre mi elike na bini baba olike na bi oh to utikuna me oh bolo basi mais te bolo ba mabo so mais makambalo mais bolo basi makambalo bit donc ache ba singawa donc siko dodo kamba lena tonga biabi o to yebeke ko simba te dodo kamba bini eloko zo kabula biso na bango toza maloba moko te donc bango donc bana carte mususu biso beto na carte mususu siko donc dodo kamba biso na bango ko tikala ko simba te donc ndeka président alobi ndengwana asaka buli biso libela do ko simba te dodo kambwana esama nango te waso dodo kamba abi otika ko sala manango te po biso na bango to sangana te po bango bana carte mususu biso pe carte mususu nde yangwana
makambo osomona ndango olandi Constant Mutamba ndenga zawana likamba Constant ke mbangu na ebité esami bonde ezaki likamba Constant Mutamba ezali c'est-à-dire ezali cour de cassation na parlement parce que Cameroun ndenga zawana Cameroun asala livrement en 2006 Cameroun asala livrement abi pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila il y a un moment important un moment même politique faut boire kosola ngo biso ba to vandi sango pour na vie ba âge na biso soki ekeka pour la politique d'abord enime to mi pesa na rolandela kotanga ba journal ko ba politique ndele lo ma connaissance ezali Cameroun a comment livre moko ti lelo mais ba ebisa a contredire livre on aboya en 2006 a comment titre livre ngo abi pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila Cameroun aboya donc un kabiliste à Rosakanate. Et puis pour votre information, tant que vous San City, vous avez changé de constitution. Tant que vous avez ballonné Afdel et comme il peut perdre. Donc tant que vous avez perdre, premier secrétaire général il a peut perdre Zarafital Cameroun. Donc à côté côté Kabila attend mon colomo côté. Donc présent il est bien haut. Sur présent Fati déjà ça mission pendant tour ya suka. Que bota na so bango abimi. So eloko bomi Cameroun tour dossier Constant Mutamba. Donc abimi c'est monter à ma donc c'est-à-dire il est pendant zagi N et ça va compte à rendre. Pendant que Vital Cameroun a bloqué biso 50 dossiers. Donc 50 dossiers maintenant avant de yango. Dossier liboso pour na identité. Mais puis que 55 ans le peuple congolais toi na identité te monde ba se kabiso braza ba mais makamba Constant Mutamba ke mbangu donc c'est-à-dire que Constant Mutamba ba imbo ka boyo kanga eza boyo avant même ma lettre d'émission atene d'abord yemoko mais pour président boyo pe d'émission c'est ça tant accueilli aïsi président bidon dans 48 heures na otika lettre d'émission ça va donc akendaki na yemoko après yemoko lobby après un certain temps donc dans 48 heures azongi mais ayebo comment ayebo comment 5 pages pendant minene. Il est commis. Mais on est à détailler pendant et là moko a expliquer pendant coup et bandi na Rwanda. Donc expliquer pendant eza coup donc eza préparé na Kigali sur papier. C'est ça. Olandi. Aye nango mukonza tangi papa batina soka et puis a komeli et mukonza mboka bino bazoka na 4 ministres. Bakoya. Ngai, Constant Mutamba, Jean-Pierre Bemba, Maman Thérèse Kaikwama na Liaou. Expliquez tout. Mbongo wana oui, na déplacé yango bezali. Na li ata $1 te mbongo nde ezali. Expliquez. Mais ça déplacé. So facha tali abi mais oui, oyelinga démission mais ngana pour l'instant. Mukonzamba kabi na mona mutonga na remplacer place notée. Donc yo en attendant ça na wana. Donc pour l'instant parce que Constant Mutamba c'est le ministre d'État. C'est que les gens oublient. Constant Mutamba a été repêché par les chefs de l'État. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas été ebima nango. Ne président so habité ngape na poni ya. Donc c'est-à-dire tant que président a ponaye donc pour la Constant Mutamba, il faut d'abord commencer à destituer les chefs de l'État. Donc faut Félix Abageno alongwe nda longwe. Mais on est mort pas le bignon so ba lukanga te mais ba lukanga Félix. Donc c'est-à-dire azam ministre mort régalien. Donc c'est le ministre d'État. Donc il a été repêché. Donc ndenge nazo bango lelo ake musala. Ana bureau na. Oh, Constant Zongi. Azana ye. Na biso a likolo ko matate CP Europe ya te. Donc ezaka rando moko boye. Nyoso motema mepo a destituer Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe Kazemberel. Mais c'est pourquoi pas qu'il pas premier ministre et que Mbala moko pas président. Non, c'est-à-dire pas premier ministre, ça mo ba en moko boye. Moni ya maman Judith to pour aloba boye. Abi akuta sommet moko réunion abi non. On senti on irait sur le détournement. Alors maman ministre aloba rappel mabe si Jewan. Donc il fallait battre na si. Donc Babylone musu fa. Ba comment ba la guerre. C'est quoi problème mes anini? Pour un Congolais de père et de mère et de sang et de terre. Mouton nyo safinga Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, Kazemberere. Moi na Marceline Kambogo juge akangama. To bandi na Koutino. Akangama. Lelo Koutino a tiré la paralysé à cause de Sauvons le Congo. Yami Balé, Pascal Évêque Mukuna, Akangama. Nicolas Ofinga, Kabila. Yami Balé. Yami Satou, Gabriel Mokia, Akangama. Donc ça dit, non, bateau Bafinga Kabila, Oyo, Bakangama. Olandi. So donc, et ça la bâtiment boye, et ça la bâtiment Kouana. Parce que Bayango na Constant Mutamba.
Donc ce sont des pépéridiens. C'est-à-dire, constamment, à salir sur volonté à peuple. On l'a dit dans un outil. Donc, à salir pour ça, peuple, non, Kabila, il faut destituer à l'Ongwaka. Né Angola, sur Kabila. Non, mais voilà, donc, réunion et bandagi na Gombe. Na Gombe, il faut éliminer physiquement. Né sur Bakenango, caméra est en Ouganda. Parce que, attention, avec le voyage à caméra, par-ci, par-là. Donc, caméra, il y a 18 millions de quotas dans le Parlement. Et puis, qui sont pour tout le monde immunité, presque ça le mobile. Donc on comprend que le Parlement a un peuple congolais et ça va Rwandais. Il y a Jean-Pierre Bemba, alors il y a une émission dans le Congo. Le Parlement se compte à la pays du peuple. Et ça va pour le peuple. Ils ont pour la partie primordiale. Donc c'est par là qu'on comprend qu'il faut abolir le Parlement et le Sénat. Donc ça dit nous avons un problème sérieux. Mais ça dit, il y a Moutouya. Tu as signé le deal le 27. Après le 27, il y a un changement de la constitution. Tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin, tu as changé la constitution parce que ça y a un Rwandais. Donc tu as un Rwanda. Mais Vital Kamere, tu as un dossier il y a 100 jours. Rwanda va salir messe. Kamera wakanyengenge. So ba beta so. Tonne muta kangami ona. Awana Kinshasa mais Rwanda boseli mesa ni. Ya nini? Abi mabona. L'évêque Abbé Cholé tangu alingo bimana cité de l'OIA ABC président de la République abio na sengelo loba. Hôtel président na posa. Pour reconnaître qu'il y a Rwanda et le Bamarape na Congo. Président PCA ni A ni O. Qu'il y a Rwanda et le Bamarape. Est-ce que Rwanda? Sur base de quoi? Voilà, si na évêque Mukuna, donc on va d'abord na Abbé Cholé. Donc de l'autre Mbalabi, le logo va nous carrer tout sangana. Et Simbati. Ma cofie Robeta. Et Robeta me va mettre ça. Donc bazala même point de vie na bisoté. Donc biso ba est différent. Mais voilà et le Congo. Donc voilà mon politique. Il y a ba imboka o ba ko lukande ngwana. Donc Congo ndenge za siko boye tozaka ndengo moni. Donc bata poto to bota la biso boye bakake mboka na bino ezali. Kaka nde soko kenda kuna o umeli sala tout tonga ma brique banini. Tina tama mbonga. Mais ba ko ngo refoule biso. Non, eza ko kanga biso ba koli. Non, siko mona mito biso pe. Mbangwe ko mi eza kanda France. France a échoué parce que tous ont signé un deal il y a 500 milliards de dollars américains. Depuis que le Congo est Congo. Et ça, grâce à moi, il va passer à Mobutu. Mobutu a 40 ans, a 32 ans à cause de Bouzo Banaï. Mobutu a eu Kopango, a Bandocha Bangwanda, Babandi Koyiba, Baseti Yale, Babandi Koyiba. Aussi, Bokolo Ampombo, Babandi Koyiba. Bapesi mbongo ami bale babi tonga barrage à Inga. Fallait atonga 6 barrages à Inga, atonga 2 barrages à Inga. Vraiment. Et ça la ngona ngomoni. Akoma na 40 ans asuka na 32 ans. Siko Kagame yepe mandat nesili. Donc Kagame ezalaki 15 ans après une seule fois renouvelable. Donc déjà Kagame a sabé déjà 30 ans. 30 ans déjà. Sur Atali 2 fois opéré cancer il y a cerveau Atali siko non. Un démocrate américain, impérialiste, va lâcher. Alors on a ba souffrance et benesco Congo siko tozo mata ba stress wana pour souci ba tout Rwandais faut kata RDC. Donc kata RDC. Donc ba onde bazana Kagame alobi to raté Congo Brazzaville, to raté Tanzanie, to raté na biso o mboka mais RDC mabele wana. Donc ça dit maman mabelo toza nango isa somo. Iran d'Engazana, l'élan a tombé dans les États-Unis a frappé. États-Unis a bâti 3 sites à Iran. Pour les Arabes, aux autres Israël, États-Unis à Kotarambang. Pour les États-Unis a boit quel missile. A mis 3 sites à Iran. Mais avant États-Unis a bombé 3 sites à Iran, Iran a bâti Israël ba missile. Donc ba missile autour Iran a bâti Yona et aussi RDC. Kabila na Moïse Katumbi ba teka biso 10 tonneaux. Il y a uranium. 10 tonneaux, il y a uranium. Mais mais au juste, Kabila na Katumbi, mais réconciliation, il y a uranium. Vraiment. Donc ça dit, Batandon, est-ce qu'on va diriger le Congo? Donc Babylon, quand tout Iran, c'est la RDC. Donc c'est la RDC. Donc les États-Unis a déterminé, non.
pour stopper hémorragie. Nandi ma procédure Félix Alobagi d'abord na silisa guerre. So est qui me koti. Normalement si on a eu contrôle à Congo, ndé sikoyo ba uranium, ba lithium, ba manganèse banini. Donc et qui ne sous même Chine a une crise à Makaspo, ba cobalt sili. Donc stoko Joseph Kabila a tekela et sili. OK, Chine pendant ça a soutenir ba terroriste. Na yépe. Donc les terroristes sont là. Au côté de la RDC, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Donc Chine a faux cop. Donc la guerre Sili. Donc Sili. Écoute, na biso na minute tokomi. Na biso na minute président Félix. En Angola. Na minute est commis pour monter aux États-Unis. Na mona yanke moko aleki wana. Congo babo ba okosi Congo babo ba visa te. Biso ne batondo pesa ba visa. Biso moko. Biso ne donc so outi Brazzaville ou wapi. Avant il y a à condition ton di mayope so peut to boto boyi donc y awa total identité na yo ba besoin no ezani so peut to ndimi ozu so peut to boyo kei parce ni ba constater ba tout Rwandais belé aux États-Unis ba koti nzela na nzela Brazzaville donc ba oza identité ya ba congolais donc place ça soit zu embargo ngwana viona ateli miswa tana âge na ye soko 87 ans tala ba produit a chaka Ochom, muta flamaçonnerie, muta zazu. Vraiment. Faux moutou. Yepé 34. Ouais, yepé kalaté, a sauté. Yepé même c'est acha dauphin. Donc ça dit États-Unis lingi a longo la ba vieux lourd wana tout baké. Donc faut maintenant ba rajeunir classe politique y Afrique ndé ngwana. Donc voilà moni ba mission faut ça là. Faut boya ka mingi pas biso ba président parlement. Ba to vandi ça benda politique. To ta sabino ke no to kende boye boye. Kinshasa to kanga susu Ramazani. Ba braquage comme trop. Dans ba supermarché to vendre arabe. Ba na ba arme. Eza na moyi. Donc ça dit to kangi mettre na bango wana. Donc ba outi na brassage na mixage. Ya vraiment ici on a camp militaire et commune. Ba ex phase ba zone si bango, ba ça ko former ba soldats na biso. Donc ba ex phase. Ata osaka na poto yaka mbangu. Place na bino zali. Comme ça na photo bandela penda armée ndenge zalaki. Comme ça Congo faut totel. Et puis na minito faut que maman exprime ma vie. Congolais tout. Solution zali Congolais tout faut dans ta service il y a renseignement. Ouais wa tout faut ça amener na service parce que ndenge na Rwanda zalaka mututu autu no utu wa pour ndeta befo et comment. Que mais bon ba mema ba test ba tout na bango mutaye manga ya photo banda ko kotsa makambo parce que même biso Nigérien royal le lobby akomi bateau. Libanais. Comme onyoko la biso. Côté la biso libanais mo alingo tonga 8 niveau ba bio. 8 niveaux. Aéroport en Wana. Donc c'est que dans Moutaro, on a dit que on a calculé. Parce qu'on fait 4 niveaux. Donc ça dit faut un principe comme Mibe comme Congo à Congolais to lembi. Hollanda. Tu as la pression, tu es ministre de sport en Angola. Tout le monde connaît celui comme il est qui connaît. Donc les asiboboé, assume la précaution les 1er juillet maman babandi musala. Mais c'est ça. Stade comme Moutaou et puis ba sinistré ba bindaka na mbula ba mikaweza ba place eza nango ba terre jaune ezali so to kotika ngomona otanda ba soutien likolo mais bon la ba na ba sous-vêtements kolamba ba fufu mais fait déjà bon évacuer bango to bo ité mais ils a placement sportif parce que Sénégal a osé la biso en septembre pour biso pe to osé lai Sénégal a profité tala ba wana mo sanité zauna ngaso santé ngana obétaté donc baso luka biso na moi ba système ya ba bureau banini pour Sénégal ayibi ke awa amataki akolia mao yepé do fa luka moi appui côté bureau ndi ngwana donc voilà ministre vraiment a eu précaution d'ici le 1er juillet ba bandi déjà ba misala mais tozolo ba mais bato wana ba okende wapi c'est ça le problème non bato wana na lobi mbule siliti mbule sili ba place ça tala o eza demi continent eza demi-continent. Il y a un moment il fallait que tu conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on m'a permis et décidé. Congo l'espace vide des ébélés. L'espace vide des ébélés. Et puis on dans la constitution anarchie faut batika. Bande on a biso. Et là on m'a ilingi biso to linga koyoka fo fimbu. Faut pression dans la victoire sur Congolais linga bongo. Donc ba panzi batu. Ba lobi ba yoki action ga. Donc to kenesko na kotonga. Olandi donc ndenge fifi masuka sali una bumba to mona esko ba everybody parce que mbula est stoppé. Tout le monde a penda ndenge ngwana. Amoni peuple congolais ndenge bazaboye. Tolobaki masuka c'est à féliciter hein. À féliciter biso. Mais tolobaki juin juillet au peuple congolais. Ba imboka to bima la distraction. Oza ba virage à suka.
donc badil oyo tochango na 4 langues eza lingala kikongo swahili na chiluba donc faut mona mboka ayeba que non oyo a signé pour na boye oyo a signé pour na boye donc congolais to kosa yo te yango ndeko Eliezer alinga koloba mingi na lingala pona ba mama mapa ba comprendre lingala même ata aucun na Chine parlement chinois ba na chinois pona français ko compliqué moi mon soit que la lingala muta comprendre ba français et na ba bateau Stanley muta yaki nango vraiment et na ndira ba bateau ba Livingstone ba yaki na ba langue wana voilà biso uzomona merci beaucoup mwana mboka Diego Kawa découvert qui embouchir té avant de découvrir on biso déjà tout le monde liboso yoka ça non à côté déjà votre bazagi pour Diego Kawa on a bateau mais ça déjà bateau mais c'est ça donc ça dit quand on a histoire mondiale à cause biso bateau avant Diego Kawa ya à côté déjà bateau bazara place wana ba mona ki embouchir en salami vraiment et puis la Bible zo mona yango zo mona ba langue na bango surtout France France est de l'autre côté. Donc, les Congolais, attends, les refoulés, les Camboutés, les Yakao. Pour ça, ils ont un bidon. Bobangate. Bobiso Petroso, Sabango. Donc, Bayakaka. Parce que France n'a mis Afrique, Mobimba, Moutalini, France à Saté. Donc, Moutalini, France à Saté. Et puis, dans le Baboye, Baïmbo, Kabo, Kangaï. Les Africains, l'air a sonné. Les Africains, l'air est grave. Les Africains, écoutez-moi. Nous devons récupérer notre place. C'est le plan des droits de veto. Les Africains, parce qu'ils ont une place en Afrique. France a eu une place en droit de veto. Parce que nous avons proposé le président d'Éthiopie, il est Sélassié. Ici, il est Sélassié, empereur. Il y a quelqu'un qui a mis un lion, il y a un lion. Tara empereur, qui beaucoup que ça y trouve. Babi, papa, le rôle est un lion, le rôle est un lion, le rôle est un lion. Allez, France a profité de ça, a eu place. Donc France a aussi la désordre en Afrique à Rosaranate. France a bomi 47 présidents africains. Pour y commander à Tonga, à Champs-Élysées, à Tour Eiffel, tout ça. C'est-à-dire France a sali Babavir. Kaka Mouto, France a coquité à éliminer Moukwa Tombolo, Fachi Beton. Vous avez compris? Moi, Maïwa, Kanyinda, on a F comme frère, A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble. I comme incontournable et ça dit Fachi. Donc est-ce que Macron a quitté pour Macron a bandit franc-maçonnerie à l'âge de 17 ans. Donc ça y est donc à ça mettre à Sassou. Parce que Sassou est si minzung Afrique centrale. Il y a franc-maçonnerie, il y a prima courir. Parce que Macron c'est quoi Aza l'icône bango. Parce que balinga est-ce que balia président Félix. Et Simbité. Il y a moni bibembe o to kufeli na février, mars, janvier. On dit ma dialogue à mon côté. Parce que si on dit dialogue, c'est que bande on a vu ça va couvrir est. Donc tu bois brassage, tu bois un mixage. Et puis tu sais pas cantonnement. Cantonnement ni Rwandais au Rwanda, Congolais au Congo. Voilà, merci beaucoup moi Mboka la évité message nini européen ça na ba Mboka bato bandeko ba occasion rota la biso partout dans le monde. Bon peuple congolais, il est temps. Il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. Soyons mobilisés, soyons ensemble, soyons unis. Évitons nos querelles, ma distraction, ma polémique, ma haine. Surtout Kabila a élu ce poison, la tuerie. De Babylone, caméra tient dans le peuple congolais, tout ça là, parce que la distraction a biso, imposer la constitution à Rwanda. Donc, Babylone caméra vendée parce que le caméra est dans un plan morobé. Dans ce pays là, lobby non, va chasser la cité de Loïa. À côté de caméra. Non, bako ya mbete. Aja mutu mabete. Donc ayaki, babi papa. Oh, batiki avanya pendant 13 heures de temps quitte comme une moto. Déjà boye, déjà déjà bien. Donc c'est-à-dire ayaki na caché moko donc il y a un plan ya Rwanda. Donc si pendant a rolingate à mon développement Congo pendant qu'il y a ça. Alors problème est ça nous les Bantous, peuple congolais, tout ça les fort, tout bunda, tout boli parlement na Sénat wana. Parce que ça na obédience à peuple, attends mon kolomo côté. Donc tout bunda, tout chasser batu wana tout, ba kende, les Congo kalaté, tout tellement. D'ailleurs Sénégal, ba féliciter biso. Ba Sénégalais ba bien en tout cas bon un vrai président. Vraiment. Yami balé ba Sénégalais ba lingami Constant Moutam. Pour bango ba tangaka trop, ba Dakarois, ba tangaka trop. Ba linga ba lecture trop ba Sénégalais.
donc bayebi politique na biso koleka ye misu mpe na biso mo bato balia babi bozana un bon président basénégalais babi tolande ndenge amatisi bino partout dans le monde drapeau RDC ils ont flotté ils ont pas mais ok liboso tozali bina ya kozinda tosadi bakosa bino te na Congo crise ezate parce que sans crise ezalaka nde tengai tondima dialogue mais lokola crise ezate nous sommes dans les bons talaka na concert international il y a nation tout ça déjà on a de ce que nous sommes dans les bons banque mondiale bato pesa biso 1 milliard 1 milliard poto tonga barrage à inga toi wana vraiment Union européenne baye awa ba pesa biso 50 millions pour nani FARDC to sengi bango te c'est que nous sommes dans les bons pays ils ont respiré bien et puis président Félix a gagné élection en la main depuis que le Congo est Congo depuis que le Congo est Congo les diasporas ont voté Afrique du Sud va voter Belgique France États-Unis Canada parce que dialogue donc tout le monde a imité à Mabi ba futilité tout tika parce que batali que Félix a eu Congo à tomboli yango ya so ba non to créer insécurité ndenge musique to loba to créer le comme Mabe pour akoka ko diriger Congo te to même na échec à lobby voilà plan na bango ezani bakanga seni bakanga cour constitutionnel et puis quand même nenga vandiona so bakangi 4 postes wana et permettre Félix à changer constitution et puis la 2028 à longu les cartes na bango wana mais et que na mayo bon numéro comme Fayulu déjà hier ayaki na carte basango Fayulu ayé na carte basango donc ba pesa qui est temps mais quand na pour ça tout le monde a maturité politique na yi mais ok et le romo ya sika ezate ezanenga mona ba olenga nkoi ba traître ko sakana te donc okamata olenga uche wana a trahir kaka donc ça dit na Congo opposition en zate donc to sara confiance na président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yenda za maître na biso yemna me biso na Congo au à la hauteur et tout ça ngo le londi yango voilà merci mon numéro plus 243 plus 243 97 20 44 237 plus 243 97 20 44 237 voilà WhatsApp benganga na bengo to benga na to solo voilà merci beaucoup wa moka c'est vrai et dans balanga liboso dans sala mu interview bo apesa numéro poaza moi mboka merci na yo merci na bande connaissance bolandi biso bande kino suka abonnez-vous massivement commentez likez partagez si c'est pour la première fois tomber la vidéo na biso ko bosana te ou s'abonner ou appuyer la cloche de notification ça la partage ticket la biso commentaire ndé opesa nga courage na zongela bino lisusu na luka lisusu to palola lisusu ameka ko talisa biso na mambo to yebite parce que biso politique oyo bango depuis donc bango de ba bien koleka biso to ye ko la yango mais bango na ba yebi yango bien voilà, merci beaucoup abonnez-vous massivement merci à notre papa Michel Chako merci à tout le monde pour s'abonner massivement à Wande Borozwa ma abonnement sur ya mboka ya kitoko pe ya bien